jour sur na lali na loti ndoto na oyeba te ske eza ndoto to eza vision. Papa nanga bako yokana na famille na ndeko na bana ndeko na ye na papa leki basalinga lokola forme lokola mwana popi ale baoza batonga baochubanga na misu na nzoto baochubanga na misu na nzoto na sutu kaboyi na moni ndoto na sambeli pe ka muke kaka lokola ngazanga muta catholique la teka ono di pe na saini na lali na ekolala esusu ndiri batenga so na kata mulangi batenga na kata mulangi parce batenga na sanzete mulangi ondiri na kata sanzete ngakubutu me oyo ngati oyo ngai na sutu kabondoto ndeko papa nanga papa leki nanga bana na ye baikolo bananga Rachel lokolo sisi classe to musala ezali yaka ba document nyonso na zipe ba document na kena ngope na musala bangaje ngape na musala na bandi pe musala papa ale premier salaire nanga bafuta ngai lokola ndenge ezalaka na longoli para nzambe papa leki nanga wana bana papa leki nanga alobi nanga musala oyo zali bana nanga bapesa ko oza na droit kopesa kangambo chaque fin du mois ndeka papa nanga panzanga sango kuna na chikapa Rachel akoma na mbongo Rachel bafuta ke mbongo Rachel asala kaboy ikomoza matanga kobenganga nyosa kobenganga musala bandeko sabu o vana na onanda kuto bengo musala sile na ekota su musala mususu kaka ndoto lokola répéter ezongeli nga lisusu na kata ndoto na omona papa na nga na kata ndoto wana na kata ba réunion na bango wana balongoli nga la musala na ekota fiancé liboso tokomosomba biloko nga na ye biloko libala banzungu banini ekoma sisu te koluka ba problème ba makam ayeko boyanga biloko to somba ke bala akobala isu mwasi mususu na komo mona ngono age kende mwana te mobali te na koli na pasi vi na pasi bakamna se komo ke na pasi na bité fona telema na tika nanu katoliki na yana koluka no basala nzambe nanu pona dona no solution na likambu na yanga moko mama kendaki pa sango asolaki na sango apesaki kaka mungwa na mai lokola na mona epeza laki premier salaire na ekolongola $50 na tindeli papa na ngapo ezaki ka mbongo moka muke eloko liboso ezali bon parce que bouti na monde outi ya catholique eza négligence ya songe pe na ola tela bandeko nyonso bazolanda biso bon négligence ka songe te d'abord ka bandoto oyo ozai kolota ezali koloba déjà nyonso demo wana azo permettre yo te obala. C'est un honneur de vous présenter ce grand magazine Vérité et Réalité dans vos maisons, partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il est présent, Jordan, Gédéon, Paul. Mesdames et messieurs, parlons de la fondation Ndele au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus son image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà. Nakopesa bino message l'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene zo sala pona bana tala musala munene sala pona bana oyo mukileti ki ebwaki mais nzamba termina nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo
yaya lisungi na yo to anango posa 1 euro no to anango posa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, les différents produits sont disponibles ici chez nous. Vous en avez besoin, sentez-vous très à l'aise. Contactez-nous à travers le numéro qui est affiché. Vous serez servi. Alors nous allons prendre la pub qui va nous donner beaucoup plus de détails et on revient tout juste après. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga penda alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela ngo ça 2 jours ata ba tele loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, votre magazine. Mesdames et messieurs, c'est un honneur. Je me sens très heureux de vous présenter ces grands magazines. Pourquoi? Parce que nous avons un objectif. Aujourd'hui, ici, à travers cette émission, bien sûr, on parvient à sauver une âme, on parvient à sauver une personne. Je pense que nous, l'objectif est atteint. Vous avez quelque chose qui secoue votre vie, quelque chose qui vous ronge. Ne gardez pas cela pour vous. Au contraire, exposez et on vous proposera pistes de solutions qui pourront vous aider. Causer la tête qui est au bomba. Ici, le vécu, la réalité, la vérité est toujours au point. Et c'est sur base de ça, nous allons trouver solution. Vous voulez être ambassadeur, ambassadrice, bien sûr, de vérité, réalité, au contacter Bisso, parce que les ambassadeurs, mentionnez que je vous suis depuis tel pays, je vous suis depuis telle province, je vous suis par exemple depuis Brazzaville, je suis à Pointe-Noire, je suis au Gabon, je suis au Sénégal, je suis en Côte d'Ivoire, je suis en Afrique du Sud, je suis à l'intérieur de la RDC, n'oublions pas, parce que nous sommes suivis du côté Beni, Bunagana, Ishasha, Goma, Bukavu, Mwenga, Itebero, Massis, en tout cas partout là-bas, nous sommes suivis. Mais au travers ces histoires incarnées, vous pouvez trouver la solution. Causer la thé, les campos, vous allez protéger, surtout les amabés, lobby et rongé au Koufa. J'apprécie cette phrase. Il y a général Sonic Afuta qui dit, c'est vrai, c'est ils ont malam, on tout abota mana erreur,
akola na erreur ezali malamu, mais ezali malamu te moto akufa na erreur. Donc pendant le parcours ya moto na vie, esengeli moto na moto asala effort ya ko atteindre perfection, ya ko changer o ezali mabe a changer yango afin que vie na ye ezala malamu et surtout akufa na kimia. Puisque je me suis toujours posé cette question, est-ce que lorsqu'on va dans des détails, on dit toujours que son âme repose en paix? Est-ce réellement va toujours akufaka âme na bango pema na kimia? To ekoma nango phrase parce que ce tolobi ki moto wana akopema na kimia te, famille ne ko sepela te, to obetsa bango mabako. Mais pendant que nous sommes vivants, nous devons nous conscientiser. Moto asala malamu pour que lobby apema na kimia, apema réellement na kimia. Alors, là, déjà, à ma gauche, j'ai un invité, un consultant, bien sûr, de vérité et réalité. C'est qui? On a beaucoup bossé avec lui, prophète Guélor Kassaï. Prophète Guélor, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa Alain. Bonne santé. Oui, Samba Zobatila, tout ça, vraiment malade. Ok, vous avez plaisir à repartager na yo plateau, lelo, parce que elongo, vous allez couler, le lingue a orienté. Vous voulez également être compté parmi les consultants, vous pouvez nous écrire et on va voir comment bien sûr échanger pour que prochainement, Yope Ozala, parmi consultants, il y a vérité et réalité. À ma droite, j'ai ma soeur qui est là. Vous voyez, représenter Binoye. Maman, bonjour. Bonjour, papa. Santé bonne. Non, ok, madame. Ok. Sentiment mouké malamu, je pense qu'avec le temps, il faut changer. Et comment est-ce que tu trouves combo zanami? Combo nanga Rachel. Ok. Maman Rachel, pour le respect de femme, surtout bien avant bongo, ataza mouki, faut bien kaka maman parce que elle donne la vie. La femme mérite une place spéciale dans nos vies. La femme, c'est une personne qu'il faut protéger. Et c'est elle de temps à autre, tout le monde là, on peut voir mon akeno, mais en bas ça là. Il est cabisso inaperçu. Tout le monde a rango, peut vous allez reconnaître yango. Maman Rachel, boye malamu na plateau à vérité et réalité. Azanga moté, vous allez présenter au prophète Guélor Kassaï. Prophète Guélor occupé sa maman Rachel Bote. Bonjour maman Rachel. Bonjour papa. Ok, merci. C'est une manière quand même de communiquer quand même la joie, l'amour, bien sûr, la gaieté, parce que Ezali Plateau, il y a solution. Maman Rachel, les lots où il y a un plateau à vérité réalité, tu nous dis tout il solo ni le vocabula na biso ni ni oyo kutani nango ni ni zali ko ranger yo ni ni oyo zali ko tungisa o lobikete trop c'est trop o ki ko bombater et sengeli ko partager ngo na biso tu zali ko la. Merci papa. En tout cas nayokaki sango na yo musika papa Alain. Nokaki sanga prophète. Bozo pesa kimia. Kimia ngo eza ya kisi te me kimia ngo eza liloba nzambe. Nzambe na kati. Eza likambo o ezelekila nga na vi na ngai. Ti lelo. Nazo kokata koloba te. Na passe. Nayebi te soki na botama pona souffrir. To pona mona passe o nazo mona. Eza likambo o ezeleka na vi na nga. Mama nangai abotaka nga na papa nanga. Mama nanga botanga na âge moko mukie. Papa nanga asundola nga na mama nanga atika nga na âge ya 3 ans. Mama nanga moko abokoli nga na passe na bandeko na ye. Mama nanga asala musala o ekoki kosala mate. Asala musala kiboyi. Asala musala ba restaurant. Ateka makala, ponga nazala onaza, mais papa nanga azali en vie. Papa nanga akenda chikapa, abala kuna na chikapa. Mama nanga bundi, atangisinga na primaire, secondaire, tina sa ici licence. Na tangi o esengi kokotanga. Lelo nzamba sungi na 6 classe. Ndekwa papa nanga, papa leki nanga, bana na ye, baza bana moa ba shosho, bana moa ba yebani, bakota ba shosho, ba ekolo bananga, Rachel, lokolo 6 classe, to musala ezali, yaka ba document nyonso.
nazwi mpe badokima nakende yango mpe na mosala baengage nga mpe na mosala na bandi mpe mosala papa Alain. Premier salaire nanga bafuta ngai lokola ndenge ezalaka nalongoli para nzambe papa leki na ngai wana bana papa leki na nga alobi na nga mosala oyo ozali bana na nga bapesaka oza na droit kopesaka nga mbongo chaque fin du mois. Lokola na mona ye mpe ezalaki premier salaire na ye kolongola $50 natindeli papa na nga mpo ezalaki ka mbongo moko moke natindeli papa leki oyo etikalaki na partage napesi mpe mama na nga azoniokwama ekomi ozala chaque fin du mois fo napesaki mbongo loko eza premier salaire na partageaki yango na bango oyo eza salaire amibale fonga moko naluka ndenge nini ya kobima kosorti boye papa na nga kuna abalaka kuna na chikapa ale eyo osala papa leki na nga wana ndeko ya papa na nga panzanga sango kuna na chikapa Rachel akoma na mbongo Rachel bafutaki mbongo Rachel asalaka boye ekomi ozala matanga kobenganga nyonso kobenganga naza mpe na mbongo te kosilisa classe mosala liboso mosala ngo mpe eza ya pasi salaire mpe ya mokie nakotina mbongo nini naza mwana lokola bana ne nyonso jour mosuku nalali naloti ndoto naoyeba te soki eza ndoto to eza vision basali nga lokola forme lokola mwana popi ale baozwa batonga baocubacuba nga na misu na nzoto baocubacuba nga na misu na nzoto nasutuka boye namoni yango ndoto nasambeli mpe kaka moke kaka lokola nga azanga moto ya katholike nateka onodi mpe nasali nini nalali eyo répété sur deuxième fois nayekoyebisa mama ngai mama tuka ndoto oyo naloti yango me tande naloti bazocubacuba nga banini biloko me mosala bande kosala bu vanda nao na ndako to obengo mosala esili nayekota su mosala mosusu kaka ndoto oyo lokola erépété ezongeli nga lisusu balongoli nga na mosala place na oke otika badossier su na mosala baobenga mama kende lokola otiki badossier comme ça tobenga yo mais nakomi omona yango lokola ekomi kozonga prophète nakomi banon oyo ekomi normal lisusu te naye kolala lisusu ndiri batinga so na kati ya molangi batinga na kati ya molangi sikoyo batinga na sa nzete molangi ngo ndiri na kati sa nzete nga komuta mais oyo ngati oyo ngai nasutuka bondoto mama na ngai mpe na oyebisa ye loka bito ya bata katoliki non akozwa bamai bamungwa banini ote ekeleka me aocomprendre karaté mais na kati ya ndoto naomona papa na ngai na kati ya ndoto wana na kati ya bareunion na bango wana naye kozwa fiancé liboso tokomi osomba biloko ngai na ye biloko libala banzungu banini ekoma siso te koluka baproblème makambo aye koboyanga biloko tosombaki ya libala akobala esu mwasi mosusu donc erépétele ngango 2 fois makambo bafiancé mobali okute kaka na ndako kaka ye moko tokomi osomba biloko na kati ya ndako nde fille ndenge asombaka tosomba biloko ke mobali tosisa mobali akozwa biloko wana ake kobalela mwasi mosusu nakomi omona ngo no age ekende mwana te mobali te nakoli na pasi vi na pasi makambo nyonso ekomi okende na pasi nelabi te fo natelema natika nanu katoliki naye na koluka no basala nzambe nanu mpo nazala nanu solution no ya likambo no yanga moko nde nalandaki bino esenke naluka bino nasola na bino na partage bino likambo oyo ezelekela nga moko na vi na nga mais awa soki tozongi mwa moke nsima mama Rachel ntango ozolota parce que mingi ezalaka soki ndoto ese répété ekoma koéveiller quand même conscience ya moto na vie oyo ekozala nini problème nini et surtout ntango oloti susu ki papa leki yeba koti na kati ya ndoto est ce que ozwaki temps ya koluka quand même ocontacte bango oyebake no tala na oloti ndoto boye oyeba quand même soki eza nini ezokomela yo bon merci papa nazwaki tante parce que nga na papa
infection pena papa ezalaki te contact pena ye ezalaki te lokola vie kenda na nyokoma mingi na vie abokolanga te nazwaki mpenza tante ya koma koluka to kobenga koyebise mingi nazwaki temps mingi pa mama na ngai napesi rapport pa mama. Ok. Bon, yo toyebi ke eza kote oyo mingi peut-être mosusu tokona mpe bandeko mosusu balobaka mosusu komi aza na likambo eleki aki kokutana na sango luka pete quand même oke pa sango. Bon, comment mama azakendaki pa sango asolaki na sango apesaki kaka mungwa na mai ke na tsaka na kati ya mai nasukolaka na mungwa ndapesaki ngai. Ok, vous allez m'excuser pour des questions. Après que ça la bain, par exemple, on a un mungwa, mai, wakimwa quelques gouttes, akati mai, après au mungwa tient akati au sokoli. Est-ce que changement ezalaki? Bon, changement comment ezalaki na sens que son atambo na nzela mibali bayaka na bango. Mais rekoma kino kovanda na mbali ko sala préparation libala, mbala sala nini? La réalisation finale n'est comment qui problème? Oui. Aroya na ye aza malamu asepeli pena yo boza pena. Boza ka question to bimina ye. Et toi pe amone comme atamo bo akena ye. Akino sa makambo pas moi mususu. OK. Merci beaucoup, maman. Nabanzi, on va passer rapidement du côté prophète Gaylor. Yezali consultant. Alors Tomé Kampé koyo kalikanisini zali nini parce que domaine ezali domaine spirituel. Eza physique te. To yeba quand même na mozindo ki kozala nini ki kozala la base. Ya makambo oyo ndeko azokutana. C'est-à-dire que finition ezozala mabe. Atana une équipe à balle, au ballon bien, aux autres dribbler nos quito comme ceux qui finition ils amabe, en tout cas équipe Ezopola. Prophète Gaylor, vous avez la parole. Merci beaucoup papa Alain Dele pour la maloba et Nalina Kito Sambela avant de répondre à la sujet. Seigneur Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon père Aïdi Nabal Alexandre, le maître d'esprit. Au tiki moment à beaucoup na yo, nous les anabiso. Et cette sagesse de la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de ta part. Na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup Papa Alain, merci beaucoup Ndeko Nabiso. Na landi vraiment et les solo yandeko très bien. Et ça makambo mingi et ça physique et ça domaine ça mingi spirituel. Et pourquoi? Parce qu'il avait dit arrêtez donc c'est l'esprit. Et nalinaki to tanga makomi na Nzambe. Avant de na interprétation de son de Paucholoba et posant na mukanda na Luc chapitre 10 le verset 17. Luc chapitre 10 le verset 17. Et parce qu'ils ont domaine spirituel, il faut toujours par référence biblique. Luc chapitre 10 verset 17. Les 70 pardon? À 19. OK, à 19. Le 70 revint avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Pourquoi tu t'as dit vexé wana na kobanda côté à souka côté maman routi et na réussi à côté à débit. Ils ont cinq délivrance. Alors vélo comment papa là retourner maman qui n'a pas ya sango pisa qui mai mungu ala no bon pour utiliser. Ici là on nous venait de lire les histoires il y a ba disciples les 12 apôtres. Lorsque Jésus a promis bango atindi bango mission bakindi koteya na kati ya miso atindaki bango miso bateya babikisa bamalade basekisa bakufi bageri balepre tout apesi bango pouvoir ya nyonso. Et lorsque badisciple bakie miso baye kozonga babandi kopesa siko rapport parce que même dans le domaine physique lorsque mokonzi moko atindi moto na miso akie miso so azongi il faut apesa rapport ya mission ndenge moko pesala na domaine spirituel badisciple babandi kopesa siko rapport ya mission bakindaki. Mais si Seigneur, Seigneur, les démons même nous ont soumis par ton nom.
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Pour dire quoi? D'abord, pratique, oh là non, ma pesa qui au sala. C'est faux et archi faux, et ça biblique. La délivrance, et ya kananzela ya maïté. La délivrance, bazorango na mungwate. Délivrance, bazorango na maï na savon na huile. Pourquoi? Parce que ba demain peut balia kamungwa. Ndokipe alia kamungwa, asa il a rappelé maï. La délivrance, ça se tient que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on dit tout pouvoir m'a été donné, je vous donne. Ma disciple bakenda, pa pesa mutu mungwate. Pa pesa mutu maïté, pa pesa mutu savon où il était. Kana kombo ya Yesu. De basala, pa miracle. Yango moni Bible zoloba tout genou doit fléchir dans Philippiens chapitre 2 et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mama situation oyo zanango ezo senga mungu ato maïté. Ezo senga intervention ya Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui délivre. Nazongi. Makam oyo okuta nango eloko liboso ezali bon parce que bouti na monde outi ya catholique eza négligence ya songe. Pe na ola tsela bande konyo so bazolanda biso. Bon négligence ka songe te. D'abord ka bandoto oyo ozai kolota ezali koloba déjà nyonso. Eza lokola Joseph. Joseph azaki kolota ndoto mais ayebaki interprétation nango te. Esengaki Jacob azala po a interpréter les songes. Yango nazo yebisanga yo pe bande ko bazolanda biso. À chaque fois lorsque boloti ndoto bon négligence ka yango te. Ndoto liboso kaka ekolobi oloti mwana kopi. Donc cela montre tout simplement moi la population mona ki ezaki yomoko ezaki balaki so image ya mona popi mais hors la spiritualité ezalaki vin ezaki yomoko donc batonga na bazali ko tuba c'est-à-dire ezaki symbolique ezaki molimo ya instabilité oyo bazaki ko sala yo yango zo mona ke oloti bandoto influence nango ye physiquement. Ndengolobi musala et baby. Pourquoi? Parce que bayebi bibelobi na mukanda na proverbe, le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est l'activité. Si comme ezaki batiaki molimo ya instabilité kati na yo. Pour mutoza na instabilité, il faut ba depuis musala na yo. Parce que bayebi ke musala ekopesa mutu stabilité. Parce que sans musala okozwa mbongo te. Et la vie, le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est l'activité. Et Bible dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Que celui qui ne travaille pas ne mange non plus. C'est-à-dire, Nzambe a pas mola kamisala o biso batuto sala. Parce qu'on vit que dans le monde spirituel, il y a que ceux qui ont sali musala, ceux qui ont bonne santé, au kosa musala, au kosa la stable. Pour pas être déstabilisé, il y a une instabilité, on a nde babumbisi musala na yo. Ba bloquer nyo ce monde est compliqué na musala. Et ça déjà, molimo ya instabilité. Parce que yomo kolobi que vie est commis passe. Pourquoi? Oh, ozaki ko sala moi bien, ozaki ko zwa ata ya mingité mais ozaki na facilité ya ko sala ba besoin mususu. Mais vu que musala ko finyo sozo zezo beba, moyen même ozwa survivre exact pourquoi? Parce que musala bébé automatiquement au côté na instabilité. Et rola jabe zaka lorsque muta ko na instabilité, abandi ko talisa siko mutu nzela ya mabe. Yango moni batusu bazolo bake na sambelaka mais vina nga ezo changer te. Batusu jaba komo kota même na makanisa mata ko to be me ko banda sala comparaison na batu basambelaka na biso batu sambelaka te bango batu basambelaka te baza bien na biso batu sambela ba visa compliqué. Pourquoi? Ana posa otika nzambe okende na ngambu na o yazane muto lokuta. Donc c'est-à-dire eza d'abord premièrement eza instabilité. Donc moi na population mona ki ezalaka yomoko. Deuxièmement ndoto lota ki na kati ya mulangi eza vina yo na kati ya mulangi bakangi yo et eloko nyonso eza na kati ya mulangi soki eza bakangi yango couvert ebima libanda te. Donc spirituellement vina yo eza kokanga. Donc pour eza même na pesi eza pende batu ngane tata secret so eza na kati ya mulangi soki bakangi yango bouchon ato tiebo secret ebima te. Pour secret ebima il faut ça nini balongola bouchon. Donc eza bongo vina yo eza ya kokangama. Il faut sikoyo ozwa délivrance pour que au fondement. Dans la Bible dit si le Fils vous a franchi, vous serez totalement libre. Donc il faut délivrance. Et so senga yo délivrance. Pour obimana kati ya mulangi wana. Et délivrance wana eko senga maïté, eko senga mungu te savante, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kaka ndenge ba disciple ba sala ki ndenge Jésus a mandata biso. Et pour citer eloko lobi ya likambu ya libala. Ozui mobali ezo simbaka te
par rapport à d'autres l'autre qui a papa. Ils ont déjà esprit à mari de nuit. Donc, ils ont possédé avec beaucoup de respect. Ils ont possession à mari de nuit. Mari de nuit, ils ont donc, c'est-à-dire quoi? Ceux qui net moi moi si, ils ont déjà possédé un esprit à mari de nuit. Ils ont des moments parmi les démons à Makasi. Nous avons des Makasi qui ont l'équipe Zambé. Non, parce que les colons Zamba l'équipe n'a pas. Mais à Makasi, lorsqu'il a possédé vie à montre. Donc, ceux qui m'ont mis cité, sont dans une conscience de Abel, ça a vie à montre. Lorsque moi, si on a possédé l'esprit à mari de nuit. Mari de nuit, comme Azaka, et à mari de nuit, et à femme de nuit, Bazaka jaloux. Jalouse. Donc, Bazaka na jalousie à Makasi. Donc, comme on a possédé l'esprit à mari de nuit. Mari de nuit, on a Azaka, on a Zoua ya Makasi. Yé a Kolinga spirituellement, yé a René. Et physiquement, a Kolinga te yo obala. Et raison pour laquelle on a possédé dans mari de nuit, à chaque fois que nous avons une relation, il y a bien. Mais il y a un problème. Et ça peut-être que yo ont un problème, peut-être que caractère, il y a un bête, mais ils ont esprit, ils ont possédé, yo, il y a mari de nuit, ils ont repoussé, nous ceux qui ont déjà possédé l'esprit, il y a mari de nuit. Et ça n'a pas si pour abattre physiquement. A qui même, au même nanda pour y aller. Mais souka au salanini, a divorcer. Yango moni ba pebele, bana basi mingo za posséder l'esprit wana ceux qui ba yeba tete ba olanda biso. Basi na ngo za la ka biloko yo moni. Okomono go ba na fiançailles bien, mais souka fait ça nini ebeba. Okoko za na mobali bien, souka faut bokabwana. Ba misuba zo kabwana na problème ko ata ezangati na yo moko tani na likambu oyo kutu. Et ko kabola biso. Vous salez pas préparatif nyonso. Et comme il attend au bal, misuku takoti kebala même ninga na yo. Akobala moi c'est pourquoi parce que des mots ana azo permettre yo te au bala. Des mots ana azo lingate au partager na mobali mususu. C'est un esprit au senga délivrance sérieux ya vie ya moto. De près ou de loin. Et influence ya mari de nous influence sa vie ya moto. Et bon quand même côté ya moi na moi aussi. Au moins, bamibali bazomona yo, oleba mona yo mwasi, bakoma mona emo image de chimobali. Donc c'est-à-dire quoi, à l'attitude masque de vieillesse. Na domaine spirituel bengo masque de vieillesse. Au moins yo moko sozo tala miroir, ozomona ke oza kitoko. Baninga pe bakotala yo bamoni oza kitoko. Mais mobali amona ngote. Yo ozomona oza mwasi, mais mobali azomona yo elongi ya mobali. Boko banda bomandaki bia azomona be metamo akomo mona mobali, yebisanga mobali nya kobala moninga ne mobali. Soit il faut ça bateau, parce que la maman qui mais la normalité au bas la tête. Donc c'est ça ce qui se passe avec toi. Donc ils ont des mots ya mari de nuit. Ils ont c'est yo délivrance. Or délivrance c'est quoi la délivrance? Délivrance c'est un état il y a esprit ya monte. Conscience là. Donc c'est-à-dire tu dois prendre premièrement conscience. Il y a problème na yo, il y a situation za na yo. Parce que par contre ça la délivrance c'était pour na yo so yo mo ko juna conscience. Or donc délivrance c'est un premièrement état de conscience ya monte. C'est-à-dire yo moko banda komona no likambo za nango kiza anormal. Et deuxièmement olinga délivrance. Et le reste biso lokola toza basala zambe lokolo ye nango vers nous. Biso to ko soutenir yo na ba prière, na ba service ya délivrance opposala totalement délivré. Ndenge Bible le dit si les pistes vous affranchissent vous serez totalement libre. C'est Jésus-Christ qui libère. C'est Jésus-Christ qui délivre. Jésus-Christ maman est-ce que ozon dit malgré tout avec beaucoup de respect est-ce que ozon dit réellement que ceux qui te semblent pour nayo que Jésus-Christ a capable ya ko guérir na mungwa te parce que ngape na la mungwa te maïté kuité mais par le nom de Jésus-Christ de Nazareth est-ce que ozon dit que Jésus-Christ a capable ya ko kangula yo non dit ma papa siko ya mona bi soit siko conscience ya eloko na yo ya likamuna yo oyeba que eza des mots ya mari de nous. Mais des mots à l'église en dans ma casse. Bible dit tout genou doit fléchir et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Si la croix de Golgotha ce jour-là, Jésus-Christ avant de rendre l'âme. Alors tout est accompli. Jésus a vaincu les magiciens. Il a vaincu les sorciers, les occultistes. Mais tu vas saluer des mots wana ya Marie de Nibaza batu ya musikate. Ezakaka euti na famille. Mais Zambé a kokangula yo. Et na sepeli pelo moko lobaki ke lorsque papa la tunio est-ce que obenga ki papa na yo to papa le ki na yo po oyebisa bango olobite ko sala ki bien ndenge oyebisa ki bango ti ko sala ki bien et to ko sambela pona lokola ondimi
to sambela pona yo tokozwa ta ya kolandela na ba prière ezamba okangola yo okobala Amen. otia souci te ezala na confiance ya Nzambe de mona Marie de Noël leki Nzambe na makasi te esprit wana ya stabilité leki Nzambe na makasi te babebisaki mosala na la Bible dit vous récupérerez les années que les sauterelles ont dévorées. Et la Bible dit, ne vous souvenez pas aux événements passés car j'ai fait des choses nouvelles. Kaka siko nengo ndine yamba Jésus-Christ comme vrai Seigneur et Sauveur. Pe kolongwa na babi yamba mosusu. Jésus-Christ a pour restaurer les amusala na yo santé na yo libala na yo. Amen. Zambe apambola yo pe bande konyo so bazolanda biso peut-être na nzela émission oza la même cas na ndeko mwasi. Olotaka pe bandoto o négligeaka ndoto ezeloko ba négligeaka te. Zambe apambola yo papa le merci. Conseil na ngana pourquoi koloba yango wana. Merci beaucoup, en tout cas, un grand merci. Comme je vous ai toujours dit, nous sommes vraiment au rendez-vous, nous sommes bénis par ces différents passages et nous croyons encore que Dieu fera de grandes choses. Toi, qui as un problème, n'hésite surtout pas, garde foi. Je sais que le temps de miracle n'est pas encore passé. Pourquoi? Parce que tu te poseras cette question, pourquoi tu dis qu'il ne s'est pas encore passé? Parce que la Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette phrase est réservée qu'à lui. Satan, en tout cas, on va dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il n'y a que Dieu qui se suffit en lui-même. Dieu est grand, il est pesant, il est aîné et on reconnaît sa grandeur et nous ne cesserons de les témoigner. Un grand merci à maman Rachel d'être passée. Merci à la prophète Gaylor. Merci à toute mon équipe. Gédéon, merci à Paul, merci à Jordan Pazou. Je pense que nous allons nous retrouver très très prochainement. Vérité et réalité. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati subo melika moko déjà au bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bo benga pena alendele na numéro na ye po bo benga po bo zeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela ngo ça des jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc ce que ata ezala kati et longolango alendele mikolo somme n'habité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.